katukubianza bebe katukubianza rando na yo ilika kuti lokuti umoli na katukubianza bega ko katukubianza bebe katukubianza de très bonne qualité umoli katukubianza chimaki katukubianza bebe katukubianza rando na yo ilika kuti lokuti umoli na katukubianza bega ko katukubianza bebe katukubianza de très bonne qualité Zambe na boya, olatike mo bandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe kwa. Zambe na boya, olatike mo bandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe kwa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Suite s'il vous plaît. La suite est que dans nos noms Souki, ayo défendre mbongo azolia, ayo défendre balokumba pesier. Ngana loida na logic atiki ko finga to pa yobi conseil maman Denise tota na bat balobi no to c'est na tota na songa Australie azongi na yote to asa azongi mo se mesuki mutu wa komenga na commentaire lobi abi mama yo lobi na no atipa finga kuna saboli shayali ya ko sala la tega bien bo comprendre dano no mama suite ezake dano no I also défense, mais je comme maman Denise au regarder. Parce qu'il y a une défense de maman Denise ici. En fait, les amis, il faut savoir que la guerre, elle n'est pas seulement militaire, hein, mais médiatique aussi, ok? Bitubezo guna na este na réseaux sociaux guerre ezali et eza peu médiatique babenga ba banane armée numérique eza pe na réseaux sociaux ya ko sakana kutute ya makasi et eza na efficacité to pe ezala na efficacité mo bwana ngoidete hein. Bon, moussala va péro loire la salarana. Ma baby sa mito a bato belé sans le savoir. Mais ma mounion so baloba, tam so 1% que ça m'a solo. Allez-y comprendre. Donc, bato oyo et sengeli va défendre pouvoir en place médiatiquement, il faut baser la paix. Naza pour banti valeur te, ok? Bato balananga ba yebi. Bon, monanga jamais ngomo na ye ana che caméra na bano finger. Ben sanité na bani ko finga non nga na lobaka ngai na lobaka faut avoir des arguments oye pour convaincre bato c'est ça koza makasi za na mafinga te bo ba sela ngo za bango hein biso pesa ka conseil so ba moni ke ba rotika c'est bon so ba moni pe ba rotika te eza bango to sa ko boni ba bisinga mama yo koko kubisa dano no fi wote suki dano fingi bandeko nini ezoleka pona batu ba ebite nini ezoleka il y a des influenceuses oyo baza pour changement de constitution, OK? Et du coup bazo lobela yango tout le baba influenceur na mibali mais plus les filles topé les femmes oyo to moni pe to yoki et balobi ke ba pesi ba mbongo to financer ba mama Denise pour basa musala wana et Jaël à se permettre aya aloba n'importe quoi bino boyebi ndenge ba vivaka ndenge ba se comportaka alobeli nde to bana lingala alobeli mama Denise ayipsi mama Denise ya banga mututé donc mama Denise a si la make bana ye et
na lingala ça simple to facile ba to lo baga ke non a fini Maman Denise pour ça o lobela mokolo o manquer respect attention lo baté tout fini ama eza o finir alors Jaël ya azali na ngambo mususu je crois lobi na sala ba vidéo na ebisa bino ke non ba influenceur ba komi ba politicien ba tuktuker ba tiktoker ba tiktokeuse ba blogueur ba youtuber ba komi ba politicien cop et vie facile kuna mbongo facilité kuna donc c'est positionné yo zela ni mais faut ça makasi alors na ngambu mususu ba pe na batu sikoyo eza na batu mususu pe baza pe baloba nini baza pe na ba poste bazo travailler pe na majorité mais baza pour majorité te baza pour changement de constitution te baza contre makambo belé et du coup bango pe ba s'infiltrer na CC mais c'est la moni wana je connais la vidéo mususu j'ai koko aza cité na makambo oyo balobi azali moko ya bato oyo bazo pelisa moto to peso ba fingi Maman Denise à cause de lui bonali na mélanger en haute vidéo en ouais dans armée numérique et indien la bombe na matière chez Coco OK na ya na ngosima alors Jaël a fingi Maman Denise yango dano no moteme suki akokite ayeko répliquer normalement on a bête la bino na tchela bino ba voice ngo boyoka mais bon dommage que bon ils ont ba vidéo ils ont na réseaux sociaux partout dommage que ngongeza penze belete na quelqu'un a quelques minutes pour na chiter et non seulement ça na obima il faut na ça très rapidement yango dano no moteme suki akokite aye a répliquer nde a démarré Jaël pona Fachi alobi a boma mutu pona Maman Denise alobi a boma mutu bon wana tanto ya ochaba voice bon to commenter mais elo na loba awa eza nini et ça la nga pasi soni na mawa en même temps comme on a maman la biso Maman Denise o biso tozwa mama ya liboso première dame ya mboka comme on a la cité na ba buzoberi et pas na ba fille moko bana basi to pe ba basi moko sans scrupule basi moko ya soni na ba réseaux sociaux tina niveau ya kobimisa ba voice ko balancer Maman Denise a solo la ina songolo aloba ina pakala na habité so Maman Denise na ba conseiller te Maman Denise zonga conseillère ko ana lo bana batu nyonso bakonzi et autres. Écoutez, c'est vrai sur otombon balobito za mutolo lendo. Et faut faire une différence entre simplicité na bassesse. Koza simple et c'est lo mususu. Et ko se comporter lokola mutu moko ya pa mpamba ezali simplicité te et ngelo bate ke poza la simple bandi mayo ke oza simple il faut solana batu nyonso sikobota ba retomber na ba conséquences ba mambo e bandi lelo te je crois boyoka ba masolo ba sanda modimbo ba voice etambola wa et ça la soki combien de semaines na réseaux sociaux soni ba otuna mais attendez yango banani ba geraka ba biloko ngo soki bobenga ngo nini ya mboka Congo na niveau ya présidence oyo botika mokonzi ya mboka na mwasi na ye na batu nyonso baza soki na présidence soki banani soki banini basambo na motindo ya boye régime ya soni na ba pouvoir nyonso elenga na Congo oyo esilisiki bokonzi valeur eza oyo ya biso baluba oyo eza actuellement pouvoir na biso ya baluba oyo Nzambe siko eloko elekela ngai ezaki malgré tout ça inquiétant nango mutu te balukata batcha ba mesure pour ba makambo ezonga te malheureusement tozonga kana ba même bêtise et ça a bien été il y a quelques semaines quelques jours passés
bande omo babenga grande dame tolandaka yo oza suivi tozali na besoin olobela likambo dossier songolo pakala déjà tindi biso bato proposaki mpo tolandaka yo tant toyebisi ye alobi no azoyeba yo te na comprenez que eza nango kaka elobeli nga na gardien du temple déjà ayebi ngai so bango bayo koluka eza parce que déjà atindi bango ayebi nga mais eza lolenge moko en fait j'ai aimé natiaki mpe commentaire te ye moko aye directement vers nga te alati kazaka ya kidg atindi bambolombolo ndenge bakonzi esengeli bose comporte tala mama ni mama etant qu'humain aza mpe na bafaiblesse na ye azala mpe na bafaiblesse na ye même temps azala na bokonzi tobanda mpe koyoka babuzoba babétise ya basese mais na niveau ya réseaux sociaux te voice moko ya mama ni mama azosolola na bafille moko boye oyo wana ya mitu edoke etetuka te obongisa kote wana obongisa adversaire azoganye terrain eyesa biso soni des fois poso sa vidéo moya odefendre neni ozoka soni na meka oloba bamamba basandra une deux fois bayebisanga tala kokota biloko te soni mbote bande babolingo ozaninga bino na gardien du temple kana cadre actualité toyebisaki bino eyindi nayebisaki bino ke no moto epeli mboka eza ya kozika armée numérique ya bapolitique en général bato majorité bato opposition machin influenceur blogueur tukutoker tiktoker youtuber nyonso toyebi bakomi mpe bapoliticien chance eloko pamba kuna mbongo ya facilité mbongo ekopanzana lokola eloko mosusu pendant que bato bakokufa na banzala pendant que bana bazokufa na bamalnutrition pendant que bato bakokufa bakobela kisi eza te bahôpital eza te na mboka Congo mai potable ezali te banzela kutu koloba te courant ezalaka te mais bato bakoyiba mbongo bakodetourne bambongo mpe bakopanza mbongo na buzo bafolie désordre na ndenge kosakana te bapesi mbongo na bainfluenceur mpo bayebi ke baza bainfluenceur kande boyoki ils ont des fans baza na possibilité ya komanipuler bato ya koambale bato ya kotraîner bato bafoule une multitude ya koconvaincre bango ya koyebisa bango ke no bozala pour to mpe bozala bondima changement ya constitution to mpe botelemela parce que eza parti moko te eza bato baza pour bato baza contre bato baza bref mpona loba mingi te je crois nasalaki intro nalobelaki pas mal ya bavideo mpe ya bato nalobaki na bino na kozonga bavoice to mpe baémission nakoya koyokisa bino nakoya koyokisa bino bavideo ya koyokisa bino to mpe bavoice eza tellement ebele tobandana na oncle Patrick aza mpe moko bainfluenceur boyoka ndenge azoregrete to pas se plaindre donc au fait esange ekoti pito pale kaka ndenge baza kosolola entre bango mpo bayeba koma te eske bakosala kana bakosala makambo na bango bavoice efuite to mpe bavoice epanzani parce que ils ont affaire au mytho permettez-moi voilà bana basi moko na babana mibali moko oyo bamelaka badiamba oyo basimba bakisi oyo mitu esalaka malamu te oyo babanga eloko te oyo bayokaka soni te oyo bavoice ebimi basecret d'état ebimi bo toyoka nano oncle après bon totiela bino en fait bavoice eza ebele bolanda nano honorable Jekoko Mulumba Jekoko baprofa bazovote yo bala mboka bazovote yo bambongo to bokosala likita moko boye bofande mama Denise bofande ni Kabila to bosala écrit pa écrit ndi bozawana to bana mboka ba pauvre la biso bala mboka na okaka bino mawa au moins ba bazofinga fingala komisa ba Molive komisa nani boye pa président boye yo kaka bango lisusu te baza kosala madesu na famille bango ya bana bango pa ba odwe bimi baroyoka eza pasi ba pesi bango ba $10 na ba polo baroyoka président de la république bozo kofika ma Denise pour aller kola mbongo bozo kozwa obimisi bozo kofinga Kabila Joseph Kabila kofinga mama Olive pa bambo bozo ya bino
so de bato bakasi bozo bundela mboka so de pona mbongo ya bino moko bolia ale lobe komi bo voter chez Koko Mulumba bo voter mutu boye mais so de ba mbo bozo de pona bino mo so ba pauvre o ba na Congo ba suka wapi ba pauvre o ba fai na Congo mona lobi yango ba mbo bozo tina ba poto ba ko lia ba finga ka ba président e nyonso ba escroc exactement osololi oncle Patrick na kati eza mo molai alobi mpenza mambo motuya alobi mpenza mambo motuya pendant ke bato bakokufa banzala bato bakosouffrir na bamboka Congo vie pasi bato bazolia difficilement je crois na uta relancer opération et pesa etike sourire $1 €1 une livre kapoto meka kosunga to pe to ya en aide na ba demini et je crois que tu veux que dans un orphelinat non fin du mois et aussi là fallait foutre à loyer $500 na olembana mais bato mo bo ba panza mbongo mboka mbongo ya Congo il faut servir ba congolais. Combien d'enfants de la riba, enfants de la riba na mboka wana. Rien que Kinshasa ya pamba, ils en a pas moins de 30 000 enfants de la riz, s'il vous plaît. Na ba 2 ans, ba fazer. Moi na 2 ans, s'il vous plaît, fazer de bébé, fazer. Ba mbongo et quoi servir et tongela bango ba foyer. Et tongela bango ba orphelinat. Ba tia bango, ba tangisa bango, ba bokola bango. Nzamba ofuta bino. Nzamba za mutema munene. Naso nazaka nzambe heureusement nzamba kotika na nzambe nzamba amotuté na otinza pena bombe na Congo na bwaki bombe wana na siblango eza na bato okendo boma bombe moni okebwe okuti mvonde obomie otiki mutamba okuti ndeko Koko komboneza nani tata zo buka banda kwa bato Léon Mulumba boma Léon Mulumba tika John Chibango yes comment expliquer bino bozui likani stopper résolution bobuka banda ko poso diza banda ko neza ko tonga malamu te OK etongama bien te zana banzela sko bakolo banda ko na basomba banda ko wana na zamba te balala te balamuka batongi basomba ngo epa na l'état mutapia bango mikanda mais boza incapable de lukela bango solution to pe repesa bango solution tona bazamba combien na mboka wana oza inhabité Kinshasa ya pamba so bozui Kinshasa mobimba bakoto etongama ezana bazamba batonga te ba espace eza combien oyo na ndimite ka jour bozora likanisa ko buka bandako yango pe ka jour bo eno buka bandako sans réfléchir sikoyo bomituna kite sko tato ke buka bandako bakolo bandako wana ba kosuka wapi imaginez muto atonga de niveau na ya cha ba locataire a foot a tonga yango na mbongo azwa mikana na leta futa mbongo bandako wana azotangisela ba ane classe azosungela ngo famille na ye du coup boye un matin la muki amoni bato ba envahir babuki akende wapi suka wapi famille ko suka wapi pourquoi pas botonga banda kutena bazamba wana botonga banda kutena bazamba wana keno tangu to buka banda kwa bato yo to pesa bango bisika ya kovanda en attendant to luka solution. Musana bino ezalaka nini baswa diza bakonzi ya mboka oyo ya mawa ya pasi et vous prenez des millions de dollars boko pesa na bato maboma baya kofingelaka bino bato boki ndende kwa lobi bato akaya Kabila baza o bako finga Félix na mwasi na ye na bato na ye ba ministre na ye bato pe ya Félix baza o bazo finga ngambo ya Kabila parce que kuna opposition non au fait c'est triste et regrettable. Kongo ba otonga ka boy e ko bongela boy. Donc c'est clair que bato yo bazala na ba na souci ya mboka te. Bato yo bayande ko luka mbongo pona bango ka ndenge ndeko alobi pona ba famille na bango pona mabumu na bango pona bazala bien basi na bango bana na bango les petits peuples les pauvres bazala tina na bango te. Non ça des vidéos voire même 3 boyo ka ndenge bato ba ko fingana ba mama bato ba ko fingana ba ko fingama pona nini parce que ba konzi ya mboka ba très haut placé ba dignitaire s'il vous plaît o ba censé ya ozala banda ki sa ambien ba ko pesa mbongo bokende finga songolo finga pakala bokumisa ngai bolo ba ngana danger
hey god motema kosuka e osa nini bandeko na moi 1 minute etikali na continuer kobeta video ya ndeko bon na deuxième vidéo nde tocha yekutwa fingaka te na deuxième vidéo boyoka nde bata maboma bazofingama mutu moko ya koloba nanga te grande omoni non il s'agit de ya mboka Congo kande na ebisaka bino nous autres nous n'avons que le Congo ok mambo ya kopekisanga awa eza te ok awa wanazali eza bien te insécurité boye na boye mais bozwa bamboko basoma minene ba 50 000 dollars ba 100 000 ba 200 000 boko te bata poto ba bafani ba bazala ba malamu awa baza kolia baza komila ba na poto nous so mbongo wana loke bo sesa ba pauvre ba ndeko so ba bazangi na Congo baza kuna kurezate maizate insécurité kolia pasi bazaya te mais bino bo profinu ko so mbongo wana botina ka bato ba fingaka ba fingela bino bato honorable Jikoko. Papa yeba soki o tieni ya tuko ngamto na ko telemi dans sa contre yo. Na ko sala contre ba tumusuke belebe ba ko fote ya tuko. Bo mo na ngandu na ko lata ba misusu na nzoto a. Sonjo lata ba papa. Bato bazo souffrir na mboka. Bino zo ka mbongo mboka. La famille toujours continuer botu kolanda oncle Patrick Bekanga et Caméré et ya réseaux sociaux boki ndenge alobi ezopesa pasi ezopesa ma pendant na mboka Congo bato bazonyoka ma ba pauvre bana bazokufa banzala mai eau potable ezala te insécurité kutu koloba te mais mbongo oyo esengeli bazwa babongisa na yango mboka bango bakogaspille mbongo wana mpo bapesaka bato bafingaka bato bakumisaka bango ya mawa ya pasi Époque à l'élo, maman. En fait, Jaël a manqué maman Denise. Finalement, il a bandé à la voice, déplacé le langage, topé ba et du coup, dans nos noix, il y a le côté. Bon, c'est la nature de nos voice, normalement, on s'est fait on a tué mon laïté. Après, bongo, tout cas, dans nos noix. Denise, nana mutuba kata na bangelote. Na vanda na France na procédure ya mukanda wana loko sanga te sokuto meki o meka nga kote nde bopesela nga mukanda bia ya mwana donc soki o meki kotinda mani kesa ba fanti mama Denise na kolandisa ba audio na yo sepela nga te na kana yaya na Kishasa te na kana mama na Kishasa te biso tout to na libanda mboka je n'ai rien à foutre na makamla bina kama Kisasa wana so ya ko lobaki parce que na patriote ok no bango popesa nga nyole sanga omona na mandia tsukuna yo senga ndo mboka ndo politique ngana luka kabino alia mboka mama de na luka bino to bino ko luka ngana na bete no kokoko na luka mboka politique na luka kabino so bino ko mona ngana television te na nga bonga bo mona ngana sina luka bino mukoni yes mbala ya suka soki oyena ba massage na n'ose pas chez moi je suis pas ton ami na camarade na ote là c'est à la première dame qu'on parle hein allez comprendre ah moi la première dame a tombo qui awa époque ya lelo ozolatela biso kabelo ya boye ata bino moko botu là c'est Dan on qui parle hein so zana casque te ce soit casque tchala matoi so zana batu ezela tango okoma yo moko to po bima po Olanda bolo bateke no grande dame na yeba ite nazalaki na batu nasi na signaler nasi na signaler on a signalé qui était c'est Dan on qui parle hier ata zoloba a OK tout droit ora moi dribble les en raté OK Jaël zakana kindoki Jaël zakana kindoki ubia zaka mutu aliboma na epoke ya kilelo Jaël ye wana na mikumba esobe na mutu kilelo boye zela biso to zaka ba créateur de contenu de contenu bozela yaya Jaël na ko beta yo lokola mbua nga okosumba yaya bon Jaël na ko yata ko mima mikarando oyo rando pesa ka resistance zela to kangango kotona se et parce que zakaka
Jaël nini oyo? Jaël nini oyo? Ndo mona tile libiso 4 suke zo kitnao esthétique. Jaël kilelo zo kende kotile la biso chef mi. Kilelo boye Jaël zo kende kotile la biso. Suki lokola Yohana, lokola Johnny ya Bible. Okokaniso zalaki leki ya Jésus à l'époque. Bébé, kilelo boye ozo kende kotile la biso kabelo ya boye. Ndo zo mona lateli biso ba sengle mikuse. Yo lataka suti, yo lataka sengle te bébé. Kilelo bozo kende kotile la biso suki ya boye Joël. Kilelo boyo stare mobimba makunza eya makunza eya ozotile la biso na mutu kilelo suki kosakana na ngai te zalana mtola tango parce que suki ope elingaka esakana ba makunza Jaël bo kilelo zokende kolatela biso biloko ya boye mama tosali yo nini na internet makunza ona latango kala nazelaka mutu moko akende na Kongo amemelanga yango tangu nakendaki awa na memaki yango te makunza oyo tosali yo nini na makunza kaka ndenge libolo neza désordre nzoto neza désordre bongisa meme ata suki bébé bongisa meme ata elongi babuto lokola calculatrice elongi mabe lokola libolo ya koba bébé mwasi aza maboko makasi lokola Chick Norris maboko ekembi lokola bolimbisanga na biso bino bolata bakaske so olandi video na ngai liboso te comprendre video oyo te ok omona kaka no grande dame okotya ba générique na yo te nalingi makambo na yo te nalingi moto akopesanga conseil te naosala ngo na esengo te naosala ngo na pasi na motema pendant bana bakufa banzala na Congo pendant bato baosouffrir na Congo bato baza sansa kobongisa mboka Congo eza te ke no makoki eza te to pe possibilité eza te ils ont tout, le Congo a tout. Lelo poto ya poto pona mboka wana. Lelo mobile ba iPhone ezoko bimaka se ko bima 18 yango na déjà na bité c'est bimi to eza en cours. Eza na forme pyramide. Mituka ya ba hybride. Ba laptop et autres et consort ba biloko to mona ya nouvelle technologie awa pona mboka Congo. Mboka mundele ezo matase ko mata pona mboka Congo e ba mbongo wana o bango baza ko somba ba minerai ba mbongo o Congo ezo ko produire ba individu moko moi poignée ya bato moko quelques personnes moko basangana bazwa mbongo wana tata mutu ndika lo barangoti ke mbongo soki yeto zwa yango to kabole mutu na mutu azwina no ndambo atie na poche oyo kotika la sikonde photo kanisa to sana ngoni mais déjà mbongo tabo zubu ba déjà ko kabola finalité na ngoyo za nene elo yo salema te ok siko ba mbongo na yango ne ba opesa bana basi oyo po ba ya kofinga bato kokumisa songolo pakala do moto epeli parce que confrontation esalemi o ba fingele mokonzi na ye okuna ba fingele mokonzi na okuna répondre ya bongo marambo do boya ko lobana nga ko pesa nga conseil te s'il vous plaît so kotenga inbox so lobana ke no fallait pas na bloquer yo ok voilà nena abona na borfele na bokolaka tokomi ko lomba poto zo en charge toto zo bango en charge to subvenir na ba besoin na bango mais pendant que na mboka wana ba osakana na mbongo ya mambo esengete elongi mabe lokola prédateur bébé tala siko matambo azalaka na filtre na moko akiaka bébé okiyoko tele mananga na kitoko yo Jaël baloba babenga basi kitoko okotele mangana makunza otiaka na mutu makunzo bakataka na masoko ya mama na yo bazwi makunza na mama no asalaka nani a reservaka makunza mama no akataka makunza tata no akati makunza bati yango na ba container batindeli yo na Europe yo kamati makunza na obandi kotonga makunza okomi kotile na biso na mutu omena vanda boye bebe zelana na mususu ezalaka nango ebele Jaël nini oyo Jaël nasali yo nini Jaël nini oyo Dano na za yinde ki pardon. Yo, ofinga kabatu nyoso. Yangando mwana ko grave. Mwana la bimisi lo kwa mayaka Na l'axi bino que je suis Jaël Show. Bando bano ofinga Vitel Kamero so mwana na yo lo bano IOA. Ofinga ka bavondo mwana na lo bano IOA. Ofinga ka Kabila, mwana na bano IOA. Ofinga kabatu nyoso ba mama Mida, mwana na lo bano IOA. Non lo bano ni ebes na yo, ya makamula yo, otna kipa kote. À chaque fois que la baisse na ngana tala pona bino nyoso muto pesa nga complexe santé na libolo kitoko ma chérie
ya musunya jambon. Ok? Je suis trop velu à blaguité. Comme ça, non blaguité. Et ça, la bino passion, on va bon, on va to finga. Nana jambon na sama kolo bébé ya munene qui peut pour les papakabou. Tala liye pour munene na sefanda. Ma yababi kutu kutu. O ba fula ke loko pe me vimbaka. O ya funga maloko fololo. O kokate dono. So ba ninga basi ba comme ça on zou yo ba ko commenter. Yo. Nana poil chéri na mupende poil lale sangana tatouage. Oli boloni ayo ni amani ke ko sa lokwanga. Na yebi ko se soigner ben tim ako. Eli na mobala ko nga. Sikoma ye bobi kutu wana yango bomoni ba politicien wana balandaka. Vie biselele to mona meta mutakala na e art. Bobi gazonga musala, azonga boulot, a continuer au travail, a continuer au sala. Bango na le ba konza Congo. Bato banti valeur des sorciers. Bomona tatana na zo ko walete ba démon na ya ko melisa mabeli. Ako melisa mabeli baby si elongi père. Kange longi on dirait mutu bazo torturer mais bizarrement ça en plein bilingue. Bato ba kamba Congo bango wana. Baso ba ka sonité. Bakosa ko chena boloko babimisa ya zonga musala. Nde bandoki wana bango ba bomela biso mboka nzamba zali ya utuna bino. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent
tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, qu'Émile ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu m'aides dans la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le tout-puissant, l'éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.